Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino lisusu boye malamu lisusu na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani tozali na ebandeli ya mbula 2024 ndenge tozokende toujours epa ba Congolais diaspora ya Afrique du Sud précisément pona kotuna bango ndenge nini mbula na bango 2023 ezalaki pe ndenge nini 2024 ezali pe emoneli na bango to impression na bango sur maya politique ezoleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo pamba te boyebi ete tozalaki na mapona mito élection pe seni na mwana mboka Denis Kadima ozali président nango auti ko publier ba résultat provisoire na mokolo le 31 décembre 2023 oyo etie mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mutu to azali mulongi provisoirement en attendant que la cour constitutionnelle est confirmée na yango awa lokola toujours momesano pembeni ya ba congolais nazana kati ya salon de coiffure ndenge bozomona bisika ba congolais bazali mpe na kena lombango na kobenga moko ya ba congolais na banzi na kotikele droit mi présenter moko pe boyoka ye bwanya pe makanisi sir maya politique mboko na biso mwana mboka kombo na nini mwana mboka. Bonjour, je suis Kilumbu, succès, dans l'Afrique du Sud. Ok, moi, Mboka, succès, Kilumbu, dans l'Afrique du Sud, et bonne 2024 pour Nayona Libot. 2024, je souhaite que Marmion soit bien dans Mboka, Bablo, nous sommes dans ma famille, Bisso, Pambolami, tout ça, Marmion, tout ça bien dans la communauté. Merci Mingi, mais 2023, Nayo Zalaki Ndengenini, Zalaki Mabeto Malam. 2023, tout ça, la bilan 2023, c'est très compliqué, mais 2023, elle est bien. Politiquement parlant, la Mboka Nabiso, les Mboka Moko, tous les indépendance, mais toi, Mboka toujours dans la stage. On va toujours dans la stage parce que la Mboka Nabiso, le premier est que Mundela infiltré Biso, ti na moins pilière. Donc, tout ça compliqué, la Mboka Belé. Et l'équipe politique est l'équipe bien, mais Batou dirigeant Bazamabe. Boeki mwana mboka ndenga zali komanyola bino na bwanya na maele tozoki na malembe même si tokozwa ngonga mulaite pamba te azali na ba occupation azanango mwana mboka yebisa biso nanu liboso Denis Kadima uti ko publier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola vainqueur ba mapona mito élection uti ko salema impression na ezanini ezali malamu to ezamabi. Bon impression langa omoni le problème politique to ko za la président ya mboka. Ils ont une expérience, ça veut dire. À yo le so PC candidature, donc au bandane expérience mokoloana. On moni Tshisekedi lelo soki politiquement parlant, place au soka zongi les sources donc à mériter ango. Qu'on mériter comment? Parce que mon mboka na so za mboka pantozaki étant dans un état. Donc ils ont mboka mo ils sous dirigé. Ça veut dire mboka kufa ki ba personnalité mambe belé zate. Mais kota la rien que kota la yi, malgré la cause à la paix planter tout placebo, mais aux hommes qui a sali ben fort à dénoncer ba makamu moko boye et memi mboka na moi valer les sources. D'où yango moni na ninga ba relire mbalo. Donc à mériter yango parce que tout le monde il faut tout ça la concret na vie. Moni yana ba bloc comme ça na vie, to fanda ka tozo tala. Tout le monde a ndako na ba tia couleur, tout le monde mutumo ya tia couleur. Donc carrément to pied pour naé. On comprend. Ba Moïse Katumbi lelo a ko pesa candidat ba bloc parce que moni politique ça des choses différentes. Kolobana ko sala ya marmi balé. Moni ko diriger ndako na ko diriger eza marmi balé et yande monte. Ba Moïse azalo wa muta déjà gouverner nini ndako. Mais ko diriger pays tout le monde Tshisekedi depuis Mobutu Banda, depuis ba Lumumba. Donc muta même événement international na Congo. Pour battre comprendre que Congo il existe. Donc il faut Tshisekedi. Maintenant tout le monde malgré le début tout bloc tout na mangamutu ezara déjà na ba contre-thèse la cause au monde que batu bazala mabe mais au moins à la longue et vous allez bien. Siko ba relire ye pona malamu na ye pona veste na ye malamu do pona kitoko na ye ou bien nini asali po ba pona ye ba congolais bazoka yo pamba te ba congolais misusu bazolo ba ki asali eloko te mais yo lobi ke ba ponier po azana zela malamu ndengo uti expliquer depuis série ya Lumumba memi événement est-ce que kaka événement na nde sali ke ba pona ye siko ba twambuna gana na kishishe na Ruchuru Masisi bango ba koloba nini maloba eza pa na mwana mboka omoni le maromba Congo le mal est profond mal les amakasi. Mais le problème est que le Congo soit total que pour Congo le problème Congolais a besoin aliaga lelo. Moment le mal angona yango mo pour muta comprendre moi le mal mon mundele aboma jeunesse à Congo détruire biso na ninga bas âge. Et ça difficile pour muta comprendre ba makambo. Tous les pays à tiers monde. Tous les pays à tiers monde. Toi pays où ils allaient pays à tiers monde.
Or que le Congo pour Elia Lelo, il faut tout ça là. Tout ça n'a rien à machine, tu as le remonter. Mais aux hommes au moins, le problème c'est que mon toisa ko dénoncer. Madame sous tous hommes ko dénoncer. Rien qu'à cause d'ana bango, mais ça ko dénoncer. Il y a un truc to pesa deuxième chance. Deuxième chance il y a un ceux qui battu basu conscience. Rien que Rosala Babilanga, Rosala bloc belé belé. Tout le monde a que toujours promettre. Tout le but aussi ça peut passer à Congo. Mais au moins aux hommes a que toujours sur les rails parce que au moins à Congo, le problème à Congo il y a un donc, le gouvernement a créé biso ba paraître. Comment va paraître dans l'esprit d'auto kufa. Au moins un Congolais a $1000, mais son pantalon $900. Parce que bateau tozaki na bango ba créer biso to komani or que le to travail pour to zwango. Mais tozo mona jeune wana ninga zo kindele biso à la longue. Ah aussi ça m'a remis sur Congo mais à la longue. Moni bateau bazana est. Le problème est parce que liboso Congolais na Rwandais tozai cohabitation zaki to bani lelo te depuis mukileza mukili tozaka na ba Rwanda na ba Burundi wala tona zala bien bozo tona zala bien bon mobule ko tandeli donc nini esala ke mobule ko les individus un individu a pour un intérêt personnel à créer le moko boye le quoi lelo et créer le biso parce que monde la zo ko biso na mutu monde la zo impliqué biso makambo oya lingi siko biso le quoi tozo ba faible en esprit tozo zwango facilement il y a ngona lelo tozo bénéficier na makambo tozo bénéficier mais so to bito fa na to tellement ba Chine ezaka pays pauvre Chine est tellement parce que les Chinois sont tellement. Et alors, on a Congo. Sur le bâtiment, on va télémi. Ngaza na Kinshasa, Syrie, magamba guerre ya est tant bandi. Mukolomo tant Kabila fanda wa télémi sa bâtiment sa bia te guerre ici le bâtiment on va kotanini. Mukolomo ko guerre on fanda gagner. Déjà sur les populations a télémi bâtiment ba télémi réellement. Guerre on est ici là. Guerre en réalité guerre ezali mais guerre ezate. Merci mingi mwana mboka ndenge bozo landa batata ba mama bande kwa bolingi mwana mboka siksi azali komanyola bino malembe na bwanya pe maele mais tozana ibandeli mbula okoki ko souhaiter mbula elamu na ba Congolais mbuna Gana na Kishishe na Masisi na Ruchuru. OK to soutenir parce que baza bande ko na biso ka parce que moi Congo biso to senga na nzambe te to bota ba Congolais. Mais tous les Congolais. Ça veut dire, et là, au la Moussapiso Rezobela, nous autres maisons en passé. Basapeka Bande Gonabiso, te soutenir Bango, Nzamba Bate la Bango, parce que Nzamba doit mettre à circonstance, puis attendre, il y a une mamie son nengezaka. Soit bien que guerre ici, les lots, attends, forcer guerre ici, la terre. Mais une chose est vraie, tous les confiants à Bango, tu veux que bientôt la guerre ici. Merci Mingi. Mais si quand tu es na politique na Lombango, to moni mwana mboka Martin Fayulu Madidi, kosala communiquer na sima ya mwana mboka Denika di mako publier ba résultat provisoire. Ye kosala mboka mwana mboka Martin Fayulu pona koloba ete aboyi makambo nyonso tuka di masali. Alobi ka di maza aventurier asali ba fraude yana Tshisekedi po basala jeune bango. Pona mwana mboka Martin Fayulu aboyi tupe asengi na bino ba Congolais bo bimana nzela bo protester bo sala article 64. Yo pe okobima na ordre la mwana mboka Martin Fayulu tote. Soki okobima pona nini, soki okobima te pona nini. Moni ba Martin Fayulu bazo distraire biso. Moni politique à Congo est très compliqué. Martin Fayulu Martin Fayulu a participé. Tout va participer, m'a participé. Si au beaucoup tout n'a payé l'eau, on est à participer. Parce que tant à participer à ces élections crédibles. Si vous avez on dit au boy. Tant on dit maki yango, donc c'est que mon aki magamo ya linga ezanini. Ba publier yango, ba publier bongo. Yo so mon mutu asali fait c'est pas naliate. Donc ça on est mutu asali fait na ye aza contre falia. Donc to ba to yeba ki ke élection ba sali mutu ko zwango za Tshisekedi. Mais to yebi ke ba sanité yali. Vaut mieux to pesa deuxième mandat ake nango parce que Fayulu to fala na ye. Fayulu combien de fois boya mandat ba Kabila kuta boya mama Kabila mais ko ake na au siège na parlement. Azo ambongo. On comprend. Donc merci mingi boyo kindenge mwana mboka manyoli libino mais conseil nozo pesa na ba acteur politique à Congo bazo sala ba discours wa mabewe koki ko pelisa moto na mboka discours wa tribalisme ya kobomana ba misusu ba Congolais ba ndongwana conseil na pa na bango ezali nini pe ozo rappeler bango na responsabilité na bango na ndenge nini ba politicien o bazo induire population na rare. Pour les politiciens, nous sommes sur 100% de politiciens, 99% de politiciens nous sommes en soutien congolais. Dans les cas, on a besoin de bon. On a conscience pour les Congolais, peuple congolais comprendre que bateau bazali liboso na biso bazo saka na biso. Parce que soto to telemela bango ba okende. Pour les Congolais so bimalima po to fana banda kala. Omoni le problème à Congo, ils ont un problème au Congo, ils difficile pour Kabola Congo. Parce que au moni Congolais muluba Congo, wazaka na Kananga, na muluba za na Kinshasa, ils ont des baluba différents. Parce que muluba fa na Kinshasa a commis déjà Kinois mais à muluba. Ça veut dire, ils ont été dans un état. Et c'est difficile pour Kabola Bangon.
Vous comprenez? L'automessage de Zarabongo. Moto azo pesa de façon que batwa kabona. Et ça c'est très difficile parce que tant moi kamone ko zongela yemoko. Alors ça ni Congo, une chose est vraie. Et là, Mobutu a réussi ça dans l'intégrité du territoire. Donc, Congolais, on a Congolais, on a fait un bandon. Et là, on a fait un Kisangani. Si vous avez un Congolais, parce que pour la Magamna, ça a été. Si vous avez un Congolais, comme Katanga, Katana, il y a Francis Kalou Mazam Luba. Si vous avez Katani, si vous avez un comédie diaspora. Batata ba mama bandekwa bolingo toke na lombangu na koswete molimo ya mwana mboka Mobutu Sese Seko kukumwendo wa Zabanga epe manakimia ndenge mwana mboka uchi koloba asalaki unité nationale pambate muluba mungala mukongo muswahili tozali peuple moko tozali musapi moko pambate tozali na responsabilité ya kugarder mboka wana République démocratique du Congo mboka oyo Patrice Emery Lumumba tikelaki biso Joseph Kasavubu pe Musée Laurent Désiré Kabila mwana mboka tokomi na suka ya interview na biso ndenge na lobi tokozwa tamula ite tozali na ibandeli ya mbula suena oyo ezali nini pona mbula oyo pona République démocratique du Congo na ba congolais nyonso. Bon, pour l'anglais, les bossons pour le Congo, nous avons félicité les bossons au gouvernement congolais, malgré la sanité de l'élection, mais ça l'a mis. Ça veut dire, et là on est au salaire des bossons BBC, il y a deuxième ça bien. Les autres déjà félicitations qui n'a voix ouvert pas moko, il y a bien des autres qui n'ont mais souvent les alliés que le gouvernement a fait l'effort à créer misala parce que mon jeunesse c'est la rendre beaucoup à lobby. Pour moi le problème à Congo, biso beaucoup na chose ça na minéré, mais tous dans la société vous comprenez. Attends les autres pays les plus riches ba trouble aux alakaka. D'où et là on il faut conscientiser les jeunes que créer bon misala, que na ba classe, que na mambele pele parce que innovation ba jeunes ceux qui les ba comprendre que mboka eza bien bandi ko sala ata ba kulu na muta opexango aussi la yango moko. OK na mukuse nini mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali na 5 ans oyo uti koleka po ba congolais ba voter massivement selon yo nini asali oyo ezala ki na Congo te oyo abakisi. Mais pour nous, selon nous, na bataille sur na vivre na Congo, na on sur na vivre et là qu'on a conseillé le boss, rien même pas la réalisation à Sali, mais Ali à ça la retour il y a personnalité. Dans un monde Congo par congolais par rapport aux anciens on Sali 5 ans en arrière, to 6 ans en arrière, au moins les congolais ça nul. Mais ce comme on ça 5 ans avant, au moins les congolais bani ko zong la moins place na ye par rapport parce que comme la bloc est belé à dénoncer rien qui attend le discours politique dans ça là, aux sentir que à moi qui autorité mo à la longue to zong la place. Merci mingi mwana mboka tokoluka ombala mibale po to solano lisusu makambo ezali ebele mais toyaki mbangu kaka pona kozwa yo a pied levé ozana makambo nozo sala pesa mbote na baye bazotala biso famille ba oyebi mwa mbote ya ibandeli mbula soki ozana on a souhaité congolais nyonso Nzamba Pambola Nzamba Pambola baksa oza na vie na ye nako remercier le sous aussi ka place au mokolo place à Pesibiso JB Salon donc Nzamba a pas te la payer a pesa mon customer parce que à l'avenir tous allons bientôt ça soit émission mususu. Merci mingi batata ba mama bandego tozana kati ya salon pe na moni kuna bovandi bomoni mwana mboka musu avandi mwana mboka jem yaka pe loba mwali loba na yebiete basi ba mesani na yo basi ba mona yo lisusu nini okoki koloba lisusu pona ba kongolo bazotala biso mwa mbote na ba yo yebi vraiment na pesi mbote na ngai ya précisément vraiment na ba diaspora nyonso ya Afrique du Sud na pesi bino vraiment mbote après na pesi mbote na ba ngai ba camarades ya famille qui mpangi nyonso na pesi ba mbote na zone na pesi pe mbote vraiment na oya ngai bandeko famille Ndungi mbote na bino Bob Ndungi Hélène Ndungi Alex Ndungi Deo Ndungi na lingi bino mingi ngamo Jimé Ndungi na pesi bino mbote. Merci mingi pe ngana bino tomona ni mbala sima